mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette belle et grande émission par excellence, tous les Kanambonda, la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Lorsque tu as Katia Mouté, mais actualité, cela veut dire que le problème, tout est concerné beaucoup plus avantages à peuple. Tous les Kanambonda, et c'est là qu'on a pour nous comprendre. RDC, Congo, Bokamakambo, Olali, Olamuki, à chaque instant, le problème est mais beaucoup plus de remarques, le problème, les Ardennes ont une solution. Le problème, c'est Botami pour étouffer à Liboso. Pourquoi tout cela? Vous avez un problème, c'est que le bango toujours une émission. Voilà, émission de Nazanga mon côté, Nazanga mon mboka Wilfried Mansoa Ozali espère beaucoup plus en matière coutumière au solanae. Ma vote solanae matière coutumière au banana au bétali solo problème il y a makambo et transport en commun. Ba difficulté ni les amis ko nyoko la bana Kinshasa surtout makambo et transport. Voilà, il y a les alibas sujet auto solango et en plus toi sur les cambotel ba tracasserie ba agent l'état de ba mesela ko menacer ko déranger toujours ba transporter à tout moment. Il y a un parce que c'est aussi parmi les bases ils ont créé le tout le monde a transport est difficile, mais beaucoup plus aussi peut transporter peu conscience. Tout bien abîmer non seulement civisme, bon la conscientiser, bon comment c'est qu'on vivre na biso ba client automatique comme matin na ba mituka na bino. Deuxième point sur la likamote ba problématique, il y a ba conflit coutumier. Ba conflit coutumier oh lelo oyo, mutu to comment on a lelo passe. Au consomme le pan ou quelque part, le pan on est commis au bimisa ki misolo na yo. Au sommet ma belle mo quelque part concession même hectare mobimba pour ça misala aux alliés projet à vie na yo mais au comment après mon nom bimba qui est comme mon la justice partout au sambaka le cap batongo ba chef coutumier to bébé ba komaka la même esprit que non qui achète mal achète double donc ils ont nyoko la peuple les alliés comme tomber selon moi la mboka tout ça na plateau par rapport et ba conflit on a comment est-ce que tu peux traiter en poto lukake congolais surtout azala dans un climat apaisé. Merci le maman Lorient Sikere derrière la caméra pour la moi mboka Salomon. J'espère que vous avez tous les longs les siko et pourquoi pas la moi mboka Poupon comme ça la réalisation peut montage émission et la moi mboka Patrick Baba. Merci à David Inge, merci pour la retenue surtout au bazar la carte Apsi télévision pour la accompagner biso la carte émission oyo. Voilà. Directement, mon amour, tout ça, plateau, mon amour, Wilfried Mansoa, à qui je dis directement bonjour et bienvenue dans cette belle et grande émission. Bonjour, mon frère de tous les temps, compagnon d'élite, journaliste d'investigation. Très bien. Quand tu as que Bisso a ces formations, il faut tout ça dans l'enquête. Ça, les enquêtes, ça, enquête, Mouboulou. Mouboulou, makasi moi, mbokanga pe na sepeli mingi lelo, to partager ba sujet tout ça nango, bande ko ba za pe occasion. Il y a quoi informer, puis tu dois avoir un plateau pour nous informer. Tu peux savoir information sûre et précise. Au biso mongo to quitter dans le terrain, tu tout n'y peux pas des parties, bateau bazale qui on a bon si manango te ko informer, au to zoaki, tu peux si bateau na mesa pour bali à mon ambocadeo. Très bien, merci beaucoup. Voilà, tu continues mon amboka. Wilfried Mansoa, tu le baquet, il faudrait que Boutou a information mongo ils allaient vraiment certaines et que permettre que aïeba comment est-ce que à coquille vivre. Dans le bac à chaque instant, tous les Kanambonda, ils ont des émissions d'investigation. La mongo na yo, ba millions de zalango. Soko zali mutamala muto zali malfaiteur, dans la maison bon na hauté. Personnellement na télémia. Ko benga ngala ba actualité na information na hauté, soko yebi que ozali mutu moko misala mabete. Na besoin bongo mabete. Mais soko yebi que ozala ba raison na yo, ozala ba droit na yo. Là, on benga tous les Kanambonda, to kita tina esti ko zali puisque tu as besoin de mettre ba information et quoi apporter un pas de plus. Quand tu as besoin de mon ajouter pour tout ça, toutes les informations, il y a balongate, tu traites pas yangote, tu bimisi kaka, pour moi que voilà les journalistes sont en train de travailler. Non, non, non. Nous sommes des journalistes professionnels. Tu mènes à l'investigation. Donc, surtout les informations, c'est que les gens sont les deux parties. Quand je dis les deux parties, c'est quoi? Les gens sont baye, basi makami beko, na be bazo luka, ba pesa mi beko la justice ma kambaza nango. Voilà. Moi, l'amboka Wilfried Mansoa, tu as beaucoup plus. Les lois de Kambetali transport dans la ville province à Kinshasa et comment le dossier est tabou. Pourquoi? Au Colombo, si par l'EMA, dans la moto à 12h, 13h, pour que les Ando, ta ville, on fout des transports dans 500 francs. Au Colombo, les Voulou, merci de vous bien les Voulou, malgré la combo la communauté, nous sommes bien la Sangamamba, nous sommes bien à côté de Passa, merci. Papa, si j'ai autour sur le mercredi passé, merci pour ce que vous bien dans la émission la bino. Nous avons les voulu pour que les Andous à 500 francs là-bas, mais qu'est-ce qui se fait que même trajet au salaire à 500 francs, à un moment donné, échanger comme 1500 francs, 2000 francs.
La manière dont on va nous voilà qu'on le battre puisque bah puis comment il y a négociation. Mais pourquoi tout cela? Tracasserie wana oyo va transporter vos alangos vis-à-vis à client et où takawa puis trajet au sac si vous 500 et comme 1000 francs et comme 1500 francs. Donc on se rend mon amour film ça. Ndeko langai. Tongo, tu roules le transport. Super Lemba, Pascal Zando, 1000 francs, 1500 francs. Mais à un moment donné, tout le monde transport les 500 francs. Ni les à la base. Il y a des alliés, il y a des bossos, tout ça, tout ça qui n'ont pas mené une investigation sur Rango, tout ça qui n'a eu, tout le monde qui est scellé, tout le monde partout, tout ça qui n'a pas de assez co, tout ça qui n'a pas de assez co, tout le monde a question, ils ont conscience. Il y a battu, puis mon thème mabé. Ennemi congolais, ils ont congolais. Pourtant, il y a des baquets, tu as la gouverneur à ville, assume au canot. Après, si tu as la grâce pour te côté dans la fête, balongola baja, mais baja va opérer dans le terrain. Baja va opérer pour passer la tracasserie, bah où tu wapi. Après, baja là c'est ça s'appelle uniformité, c'est ça. Et puis baja on a tout monde qui tu film, tu relaxa bango ba image en wana, oye ba to agent transport. Tout monde bango bazoka comme na ko kota lokola ba kuluna, lokola ba tumoko, bu afongoli kutu moko ya ba ete ke wana za voiture Wilfried Maswa. Akase zo bula eza transport à côté langa na bon na memi na biera to kena na kena memi tina la police azana e muto transporter et puis ba chauffeur bo ça la tension na bato ba côté la memi mituka misu bazana ba agent et comme abimisa bonga na policier on a nga bureau de gouverneur de la ville et puis général Kasongo fungola misu na ba commandant ya ba district ba fungola misu na bato ba côté na ba terrain na ba best mo ba ça et puis ba chauffeur bande ko na biso ba chauffeur qui a enquêté l'équipe binotro. Bisous toi batakisha ça. Comment yo ozo me mawana ndeko no lobi yo moko poza na poso o mataka. Bongo kasi bisous bango ba mataka bango fele puisque bazala na moi. Voiture wana lobi ba o mema. Talo mona moka a futa muninga 3000 francs. Demi terrain ba comme le système mona bibwa. A même na bibwa futa 500 kuna ke ba accessoire ke boule so ba demi terrain. Tous ça tous on a conscience. En tout cas place wana mboko so wazali excellence na biso transport fona na misu na ba jana yo. Tout ça, ce qu'on a dossier, on a tout na profond, na profondeur, na ngotoye bamboko sona batune wan. Est-ce que ba o achaka wana ba petit mikondo, koto avandaka, to baza penda ba agent. Et puis ba na wa NI. To kota dossier na sima, po tout ça on a investigation nango, mais ba chauffeur na biso bande ko na biso a MIC, bande ko na biso a ASECO. To kona ba o moni gouverneur sungi bino pe boza na souci bande ko na ndo bo mema. Bon, bah pris Ernest sauté. Au moins, le chauffeur moussou n'a qu'à tirer taxi na singlé. Surtout le receveur n'en parlons même pas. Donc, comment va yanké, le cola, comment est-il? Comment va tamakas? Est-ce que bilo qu'on a pensé toujours sunga puis bolo l'état qu'a été l'absolu likam. Voilà. Merci beaucoup. Là, je suis avec Wilfried Maswa, Azali, beaucoup plus moi dans Mboka, Ali expert dans matière coutumière, surtout dans conflit coutumier, mais étant que Kinois, étant que Congolais, toujours là aussi par rapport à Bandeko, transport en commun. Je crois très bien à le bar à chaque instant. Cause à la chauffeur, cause à la receveur, et ça cause à la vagabonté. Les alliés Moussa n'est tout le monde un député ou bien tout le monde un directeur à Sarah National, la régie des eaux. Alors moi qui Moussa la côté bureau dans salle, yo aussi bureau nos alliés qui tu vois nos salles à Kumba Bande Kumili moi bateau. Tout changer ma comportement. Koye ba que tant yo lingi te kuta ba Jean l'état. Ba kota na mutu kana pona ko tuna ko mikanda soit disait comme tracasserie. Boye ba que bino be bozaka ba ya liboso bozaka tracasserie et pas ba client. Course au trajet ça 500 francs pour respecter ba prix au gouvernement à chaque parce que yango ezali libala entre ba toazo ko ba client na bino ba transporteur. Alors libala c'est seulement la 500 francs et aussi pour respecter yango. Mais pourquoi aussi qu'on ko ça ba demi terrain à tout moment? Bien besoin de tracasser les clients. Donc, ceux qui ont déjà l'été, pour tracasser, c'est que, les gens ont baqué, ils ont colonna, ils ont payé au Gobuka, n'est-ce pas? Il y a un mboka dewa biso to sa musana biso to kozwa plana belema surtout ma mutali to kozana ministre kalamingité to tunaye ba jawana faut ba identifier to kozana kalamingité voilà tout ça continue toujours la même investigation makambo etali vraiment surtout beaucoup plus côté transport il y a autre le belango vraiment mingi puisque les alliés eloko oza ko déranger population mais linga avant to ta deuxième partie à émission oyo to na élément auto ça na mona mboka mbere ya zali présent à ASECO au niveau à commune en c'est parti la région revient juste après. Vraiment, le chauffeur, normalement, il y a un kama. Il y a un ordre, il y a un autorisation de transport. Il y a un bureau, il y a un bureau, il y a un bureau.
mais soki bakomi na site mosusu bato transport bakokotela chauffeur me na mutuka bazobimisa chauffeur na mutuka bazwi mutuka bakende nango mais aza na mikanda biso aza na ordre. Alors eza mpasi mingi moni bachauffeur mingi batiki nani ville bakomi osala na nzela le bakoya na nzela baprésent parking na biso baza koidentifie bango mais na nzela boye tracasserie ya kosakana te surtout na bato ya transport baza konyokola do tracasserie ya makasi. Alors ma ville vraiment azwa mesure makasi mpona batracasserie kokosila totelemaki bachauffeur balingi banomasa batransport na ndenge oyo ya mabe totelemaki soki omoni chauffeur alingi basa transport tobengani chauffeur wana kata na terrain tokolinga te bapesi tarife ya sika te yo mata kaka nini transport kaka ndenge mpo nzela eza oka mais toza koteya bango maintes fois chauffeur aza voyu te même elateli na bango tozobakena chauffeur so ovanda na bureau na yo faut ezala propre baclient wana faut ofanda na bango malamu mpo baya kokota so baya komata na mituka na bino mama alingo masakoli ozofinga ta mosusu mama toza koteya bango bachange bizalela malamu te chauffeur aza moto atangi ayokoli mosala métier na yo yango wana biro na yango wana toza koteya bango bachange comportement wana biso tozali mpona koédike me bachauffeur toza kosensibilize bango bamema client ntina destination client afuti mbongo bakomema ntina destination mais bademi terrain ezali neti biso awa moto akomata nsele po akita Pascal asali demi terrain te akilisi bato nde na nzela akilisi bato na nzela demi terrain eza peut-être okei boye comme si moto na destination te botourne bokende nzela mosusu mais biso na nzela fo omatiki mpoko ozokende Pascal omatiki mpoko mpe okita mpe mekinkole osali demi terrain te so bato na kinkole basili donc c'est que ozomema bato ya kinkole oza obligé okomata centre ville juste bato okende na bango mais demi terrain oesalamaka bachauffeur nyonso tout bazala na ordre bafuta mikanda ya leta batambola na nzela ndenge elobani mais bango mpe bato ya leta batika bachauffeur basala librement eza te chauffeur na mokanda na ye asalaki na bureau peut-être ya relais daepen yo mutu ya pascal non oyo yango te euti ekota nini obakona kocomplike bango mais babiro na bino bosalaki na baposte ya babiro na bino alors babiro wana soki yango te batia biro moko ezala esika moko biso nyonso okende place wana mpo soki moto ya nzela asali moto ya transport ya nzela asali moto ya mikonga akutani nango na nzela te ofo document akangi camion ta mosusu journée bachauffeur asaleli epuis kokotela bachauffeur na kata mituka gouverneur ya ville asala makasi na bamilie oyo surtout Pascal tracasserie bakomi kotelema mena na nzela ete baclient otelemi kaka bamati na mutuka alakangi mutuka otelemi mabe mauvais stationnement na sapon otelemi mauvais stationnement alors gouverneur atelema makasi asunga biso na mokonzi ya la police ya ville ya Kinshasa batelema basunga biso mpo bacamion eza bato leta atie bacamion te mais bacamion baparticulier eza te otaba na nzela jeune wana babimisi asali te babloke ye na motuka bafanise te bamana yango mpe ezoyebana te motu na mona prix na ye alors biloko wana so ekenda bakesa leta toyebi te vraiment tosengi baprotege biso mpo na ngai komi na nsele bachauffeur nyonso tu bazala bato oyo baza na kimia baza baresponsable chauffeur aza responsable bachauffeur barespecte mibeko ya nzela batika kosala trois komultiplie bato na liboso insécurité tolingi biloko wana te vraiment bachauffeur base prendre en charge omemi client okomisi na destination ndenge client azokende transport na ye afuti okisi biloko na kimia biloko ya client mosusu bato tati likolo bakapo ezokwela se bakomi kopotanation na bana baclient bachauffeur alolenge wana en tout cas tolingi bango te na commune ya biso nsele. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle et grande émission par excellence, c'est tous les Kanambo dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Merci beaucoup na bande konaye bakala tozala bana mikeba oye maziemoko. Sangwema likambo mabele sangwema. Nasi ba oyo bakolo la kata ville ya Kinshasa, ba oyo bakolo la kata Congo beaucoup plus. Na tango za tozala ba ozerité, ba yebize mbwana likambo mabele sangwema. Likambo mabele lelo oyo yango ezali problème oyo créer ba ambition makasi. Kosomba le pango eza peu de choses te. Papa msoko za tata zaki sentinelle vi na ye mobimba. Tasa bala ko tambisa même imai. Tasa teka mapa
Asi moi muke wana aye kokutana yo chef coutumier, soi-disant chef coutumier, gardien des terres. Olukele moi esika, apesi yo misolo wana, opesi esika. Lobby, okomi ko créer ba problème que esika les akizaki ya moto mususu, otekeli lisusu moto mususu. Pourquoi ba makambo les akosala trop na kati ya ville province ya Kinshasa? Ba gardien des terres, to benga ba gardien des terres, ba ba premier na ba spoliation. Ba chef coutumier, trop de chefs coutumiers la ville ya Kinshasa. Okomona zo dia nguba zela, alazi bila mer rouge. Moi, je Wilfried Maswa. Je ne sais pas si bino. Nini vraiment est la base où ils ont créé le conflit coutumier ming na kata ville province Kinshasa différemment dans la province mususu. Ya au moins mambo to ba ngo chaque fois to ba ki soki biso to bimi na likambo. Tala mwana mboka Deogracia. Papa Deogracia parce ozali to pesi mbote mingi parce que olakisi ke ndenge nini musala isalamra. Tala ba faux chef mamba zoluka. Yo ka so za faux chef olingi omeka chef azoki mabele ya Deogracias zongisa na malembe zongisa na malembe parce que muto bato asomba mikanda normal et pas ya précédent Bernard Ngamayo wala kikole baumbu apesi tala ba fo ba chef wa passe ya auto balado les ici les coutumes tout ça c'est d'abord il y a retomber investigation automatique qu'on menait pardon na pesa maloba ezali ba retomber to bato ba jouer investigation to ko tambola na dossier moko munene oyo so ko mba kotia ba mpasa wana kana boulevard et pas moi mboka soi-disant un chef coutumier Fabrice Biko o ngana yebite so za pouvoir le loto pas mabele oyo mwana mboka Deogracias na beko bakotia komo na ya musupu na ko respecter parce alinga même pas ko to filmer ba bolanda son na ye mwana mboka Fabrice Biko ayebaka kende ko na sombaka mabele ayebaka soba concession wana mais le ko la yeza so sur le côté mabele c'est sila le lo akomi koluka koteka mabele ya muto za mikanda na tout complet Wilfried Maswa tala caméra la mito betona li solo ya mwana mboka Deogracias par rapport à mabele na yewana nini o eza ko créer le okia koma na kata conflit ya eza kilokoso na motema mabe ya nani motema mabe ya ba faux chef coutumier oyo bazotambola na Kinshasa na ba kokosaka batu po yebani kasana asa soki na colonel asa soki na général mais c'est bino ba faux chef coutumier to yeba bango asa na procureur na sima asa na magistrat akeko simba o fati côté la biso président côté la ngai et puis zo benga biso poto ya to l'excès na télévision après ça biso mbongo aka biso kana ba journaliste na bango nzala wana ba ya kofuta e biso to yaka soko za na réseau pesi biso ba preuve mona mboka Deogracias asomba mabele wana kala wana kutu 2015 j'espère 2015 wana kutu président Fatila on a pouvoir. J'espère que le babé moi mboka Scotty a comme balancer sur ba élément oyo et le ba monto mona mbula ni na somba mikanda na mon mikanda zali ya 2017 tout ça n'engo balancer bozo mona mikanda ya mona mboka Deogracias yangwana. Mona mboka Deogracias selon investigation to amenaki asoma mabele na a bande et uniforme. Asombi pas ya précédé puis non c'est ba chef asolo bazala raboy. État expert. Soki o akufaki asinaki de abakor yoko landa balini wana continuité qui chef oyo et puis ayana yo propre to sako au moins que pouvoir boela bakoko batika bino po chef coutumier ali rana makila amona makila te chef coutumier azalaka escroquerie puis na ebselo moko Alain Dewa obi ba chef coutumier bazara déjà ba parlementaire si ba voter là bango déjà côté wana fo yeba ngo chef coutumier soko côté de prison deux fois olongwe. Pourquoi chaque fois que tout le monde va côté de la prison, va se escroquerie. Pourquoi dans l'Assemblée nationale ils ont déjà voté ils ont la loi mon message si va voter va promulguer pour m'embêtali coutume ils ont la cadango ba parlementaire si va voter au kala et bima déjà mais bino et d'ailleurs comment appeler comme ça va copter dans l'assemblée surtout nous ezali ndenge nini chef coutumier ko tambola ndenge nini chef coutumier ba ko longola na bokonzi éthique surtout comportement ni ba ko adopter ngeti biso ba journaliste to za déontologie éthique ba mpe bazana bazana loi mobimba ozali pouvoir coutumier soki bakangi yo na prison ye ba ko mais qu'est-ce qui se fait que yo monaka dia ke sika oyo ndeko concession asombaka yango ozalaka bela ngonga ta muso zalaka ko skumbela oyo moto yo oyo remplacer ba kumbele sac na yo mona ba dossier tongo mais lelo oyo ko balukela mutu wala po luka o gagner misolo nini vraiment za la base ko tindika mutu bon oyi ba formation to za na ngona possession na biso to ki ke place wana bende balinga ba sombango na $400,000
yango 400 000 $, yango ne mte créer problème mwana mboka tali moto yo pour ba faux chef mwana mboka mona ndo tanga kombo na fait ba faux chef ngo za nani tanga kombo na ete yo tanga kombo na zo banga yanga na kobanga mais tanga kombo yo za mboka Fabrice Biko no banga na kobanga exactement vous avez une investigation alors na ça mwana mboka Fabrice Biko tika mutu peso ningo ke chamusapi bachaka musapite ba jena bango ezala donc ça ba bisika ba sekeli ko luka o ezali vide ça ba kamera o buta ça soit déjà ko ba ko respecter concession wana tellement ezala kana bongo ezala ngo vide to koteli mwana mboka de grâce c'était bon mwana wa mikanda na ye mwana mboka de grâce asombango kala zana mikanda nyonso cadastre makamunyo sa futa ba mbongo et puis soda moko ando vanda na pesa so témoignage ba otolakisa ye alongwa wana mwana mboka de grâce asombelaka ye lopango po ezaki projet moko asala wana lokola bango bazalaka so bamoni est-ce que vous avez vu de pas d'abord tout moi qui parle to bia wana kufi babenga ngo bamo babenga wana kiteke baba intunu oto bakelaka intunu lokuta eloko ya mutu ezelo kwa mutu tanga bimisi mbongo nango tikango ezana ba projet o azana mwana mboka wana benga biso abenga na le etaka ba investigation donc ko ba benga biso mabe puisque to kweki na dossier wana to kweki na dossier wana d'ailleurs mwana mboka Fabrice Biko bia benga kabiso a proposé biso même mbongo. Maintenant, on ne pouvait pas prendre son argent tant qu'il est aux yeux de la réalité. Mais après l'investigation, nous avons constaté que non. En tout cas, moi, je Fabrice Biko a raison. Donc, c'était inutile pour nous de pouvoir récupérer son argent. Et on préférait que, même avant de la mbongo na ye, alors que les journalistes, les amateurs, ou le cours, mais nous, étant des professionnels, madame Nazala, maintenant, le bas, vérité. Si moi l'amboka Serge Mwamba penza Serge Mwamba so apesi biso sous belema dossier botalango lundi bo moi so toza sur le terrain kuna na bibo to la faux chef ke botika akosala ka boye iloba moi l'amboka dewa moto abimisi misolo na ya sombi terrain oyebi ninga zuile ke angote botika ba faux chef et puis dans la liste déjà quand mingi to ko publier liste to tanga bango na TVA totanga nani azalaka chef na mboka oyo o azalaka chef voilà moi mboka Wilfried Manson on a toujours question moko lelo oyo mboka ezala ba kozimi baleti mais to ko retrouver na mboka otala mboka oyo mokozimi balemi satu oyo mokozimi balemi satu mais nini oyo ezaka vraiment la base ko créer mboka comme la trois chefs ba ola kanini baluka kanini dewa na bandi soko zongi émission sika na ebisa ka déjà moi na mboka état que journaliste d'investigation to tamboli Congo mobimana balibanda eza lo koso omoni basora lo koso ngo yango oyo komeni monsieur de grâces ki lo koso wana yango moni ezotinda bango bakoma mibale me bo dimaka pe ba engagement soko signé déjà engagement na mutu apesi yo misolo na ye eza lo koso na koteka mabele et puis na ba mauvais conseiller ba avocat ba otambola na bango. Et puis, il y a un général qui est sima na bango. Un général qui est sima na bango. La liste na bango peut être très bien. Voilà. La liste, s'il vous plaît, moi, je vais la liste de général qui est faux chef. Qui est soutenu na bango. Tant que la liste na bango, tout le temps, général, na colonel qui est sima na bango. Ceux qui sont spoliés, na accueilli malamoko. De grâce. Bah faux chef boleki y a trop. Mais ndenge mona mboka Wilfried Manson abiki to bana siko ko lakisa ba faux et les vrais chefs. Donc il ko le baké. So que exemple la mboka Kimpoko. Chef azaka moko et moment que l'équipe. Oye la mboka o musu ezali pembe wana esika bande ba biso dewa okomotanga déjà ba liste ba biso bazwa panique boté oyebi déjà ba liste ba mboka to pese marque l'équipe bazaka da vrai chef mais otanga na liste te po bazwa panique police na mona na soko zonga olongo oye côté mozole ba ngoni côté mozole si na mozole nataka kombote nataka ba mboka côté mozole wana ala mboka nini to tapela mona mboka na côté mozole Mbenzale toye côté osiko ya bingi toye côté ya mwana mboka en tout cas basé belé prochainement tokotanga les vrai et les faut dire on lance interpellation les congolais surtout qui n'ont jusqu'aux alliés bota l'émission à partir à l'élo so vraiment conscient on a souci à mbongo na yo avant on que soit le pas quelque part
benga biso de tovali a tous amona mboka Wilfred Massa espère ou d'abord tira ba Kivu ba Goma à côté même la Rwanda na Kigali ba côté surtout qu'on le ça ko découvrir ndenge nini ba kutimi akule tambisa maka ozago so ba le pango lingo so ba concession lingo so ba terrain benga biso tout expliquer sur non voilà so ba concession na point tel ya scellé to côté ba ndiko monga fula mais bola kisangai un vrai chef pour na place na côté est que muto za vraiment vrai ou faux chef biso to bana ko edebino que on so besika tel que ba contacter un tel ce qui au salaire bazala principe de moment balbaliser ni qui achète mal achète double et puis yaya baza tellement niveau escroquerie na bango et ko makasi kendo tala batu na ba parquet sur na parquet général de la République tala ba dossier conflit quatrième mairie ba ba faux chef wana nde bazoni ko la population congolaise ba qui m'a fait caméra fort siko biso tellement dans la souci ya ko sensibiliser ya ko zongisa ba valeur coutumier ezonga ba faux ba chef biso dans simana bino ndenge monga bosala mwana mboka de gracias bosuki na bino bosuki na bino parce que mwana mboka de gracias aza simana bino oyo mekaki soko kasaki place wana okezwa $400,000 na colonel obosalaki na ye wana tobotanga kombo na ye aza na problème po eza lipango wana mwana mboka de gracias aza na mikanda na ye donc oza directement ko aider chef coutumier de manière que acte quotidien sous acte de salati mwana mboka deo yokeloko bakoseli mwana bato mwana mboka de gracias o asalaka ba trafic d'influence o azalaka boye azaka conseiller na présidence bangi balete salité moko na nzoto donc ça conseiller présidence ko so matériel donc ça veut dire ngo lete salité mo so ko to yeba faux journal un document au total ya mwana mboka de gracias personnellement na tel document asomba le parlement avant même que mwana mboka facha siko tala siko bilo bangi balete aye so balete be ticket wana donc ba okole yango o l'état ka télévision likambo chance dewa tozaka ba journaliste to ba ko alito yimoko te mais to vandi awa mais to vandi a to la ba image moko lukuta très bien mais biso le ba journaliste formé rodé ozo comprendre na yoki on ok na yoki pe koto très bien merci beaucoup yango moni ba commencer ba moni biso to sala émission on a vrai chef voilà monsieur faux chef comme banga mais yako sala droit de réponse akini akomo yaka on a yamba bino na 20h bongo 20h ba sala émission na 20h wa lokuta marteler que biso to sala journaliste nous ne sommes pas des journalistes un individu bien chef moko que quelconque non tokendaka par rapport à appel ou tokendaka aussi par rapport à investigation tu retrouver que na moko yo chef ezali oyo mais tout le monde a peut-être ba désolé salma exemple tout d'abord au niveau régito ba section élément oyo ya mwana mboka e bomaka likibi tokita kuna pourquoi parce que to mona que la quartier qui alibi ça c'est côté que mboka ki bandako babi que il y a eu cosimo mususu après makambo wala to comme il auto dit que azali vraiment chef e bomaka auto dit que ça est cause qui pour un et heureusement à comprendre qu'il faut bien une explication claire toi des éléments autour de l'explication de la PCI puis avec à continuer ko la dalika mona yeba nanya za la base ya kobuka banda ko to ko juste après na mona mboka buski di mafso c'est parti la régie ba tango ba buki bango bazaka wapi ba utaki wapi bisi yango ba buki na pesa bango na tekela bango ngai ngana tekela bango sika te ba tunyo ngana tekina quartier na quartier surtout na ripono panyo to ba kan bango ba ko baluka mutu atekela bango sika ngo nani pe mutu ayo buka bango uti wapi no station nani esi mutu ango ayo buka bango kuma ke pana ngachi kudimie ngana to kutanaki ngana ni bango tena yi mutu wana to ayo buka bango so ordre ute pas président de la République so ute pas nani so pas nani ngana éviter il a fallu bailler aïe le Burmuntuana avant qu'il ne détruire que ça babuzo bawana il fallait comme le bosser panangai ngam tuna ko lobande ke salabo yako kena orina ke directement kuna bana ko buka bato babuka kande ngona ne abuka kande ngona ne baya bayaki ba mama na batata bayaki panangai ngana le beau vent la calme to ko luka mutuwana ayi ko buka na ko mona ye nani asumaki terango pa ya nani tegela ki mabele yango avant ya lunga kuna ya kubuka mabele wana santé to mona mikana na ye obo autorisé ya kubuka mabele wana banda ko wana sio ya buki banda ko mama wana wala tawana sika nini ya proposer pour acha bato wana aya yubuka a proposer wa pese ni yo planter bato wana po ba mama wana pale mama ba musu wazani mibali a débrouiller comme 10 francs jusqu'à ayo somba atonka mwanga la vivre yena bakoko na yena bana ye
bobino bo kuna bo yiko buka sina to bokuta na kolomboka mutu wana mutu akolandela ye na kolandela mutu wana te na suko na ya mutu wana soki azoki autorisation ya kobuka pa ya nani ngai na lobaka celui qui achète mal achète double pour que pour mokonzi mosusu azali te okokobima garant ateka mabele sans ke ngai nayeba azali te meme osumbaki na ntango bachef ya liboso wana soki ozali likambo na yo liboso ya komona ngai ngano tokosolola tokoyeba ndenge tokosala koloba te onasumbaki pa chef tel oyo aye siko azali chef te tozali au même point de légalité ngai nazali moto nakepoko mobimba bana sikoa te siko moto monga na kobanga aza te kipoko mobimba oyo nyonso moto monga na kokobanga aza te bazali bango nyonso nsima na ngai lekibe marke ezala na coutume ezala na nini ezala na bakoko babandaki kipoko ngai nakolandela yango nakokoma te na suka nakoyeba moto wana komona ye nani awuti wapi asomaki mabele yango na nini nani atekelaki ye awa na ngai te awa na ngai bakokoma te ngai nazana ntina avoka ya mapembe ye mapembe yango liboso azali nani na kati ya mboka oyo sinalobaka yango maintes fois mapembe yango na kati ya mboka kimpoko azali nani mapembe azali ata na droit moketi na kati ya kipoko soki azopesa bango mbongo balia mbongo na bango mbongo azoka moto alia yango moto ya mayele balia mbongo na bango bongo yosi okabeli moto mbongo moto akoboya négociation ya pa ye moto lokola ya koko négocie na ngai te jamais mpona kotia na place na position na kotia ye eza kota mama na ye eza kota tata na ye aza moto akimpoko te ezala tata na ye ezala mama na ye na kipoko bazali 0 sur 0 moto lokola mampeme ngambo bonda kipoko aza na eloko moko tana eke na voir lokola asalaki intermere ntango kialibe akufaki esuka na ye yango wana esili soki kansaka akoma chaine na kipoko 15 jours akoma chaine kutime na kipoko mampeme ngambo jamais akoma te population ba komina mwa mbema moke tali loko traité ko buka ni kula le bazogi ba comprendre bazogi pas no ba di que chef marque ba o ba za de président kila le ba ni chef marque akoli ta mais so kuti ba kolo moko azo bina makolo me bale ko bien lokolo moko te ba kosaki bango aso ba ya ko lo ba kosaki biso tozaki oyeba te si autant tu oyeba déjà tard yango na to mon makambo esalami pour surtout yak le boze pana yo ne makambo nyoso elinge salama te donc bango ba lingi si o baba na kokufa po bayeba ke oui bokoko ezali balingi ndenge wana to bano samereka yango boye vis-à-vis bope ya mwene likambo bien nyoko ebimile kaka boye pa ju ya kufi balingi ndenge wana sibiso toboya biloko wana tokoma kosambela tumepesa na nzambe toboya kosambela tokoma kosambela toboya biloko wana bokoko wana po biloko bokoko wana ekomplike makambo existence eluka yo makambo ebele ekosala bapiège moko bapesa bamibeko moko oyo bamosusu okosupporte te yo moko mpe okufi bokoko eza kosakana te oyo bazosala monisi baza babétise sur le tozongela bokoko ndenge ezalaki kala tozongela bokoko mingi kipoko wana mpe bakokima ne bamampembe wana badg wana bakokima kipoko po koko nde moko bakuna na kipoko azali te oyo aboti mama na ye nani komona ye nani koko na abota mama na kata kipoko nani oyo abota tata ne komona nani oyo bakuna na kipoko komona nani ya ibe pa tata na wuta te bumama tata na ye ezali yope boko ya tata na ye ezali wapi tata na ye tata oyo aboti ye mampe mango balobaki tata na ye aza tata mbamundele aza tata na ye te mampema aza enfant déjà aza enfant adoptif mampema aza tata na ye te abokoli nde kobokola ni droit ni qualité eza te peut maintenant rien à voir ici à Kimpoko. A aussi ça bon on a kufuta ba avocat bazolie mbongo bozoba. Mbongo na ya dio ya sa kama misana na yobi ya sa nini. Ya zo kufuta ba avocat afuta. Mais aya kuzobo konjango yango yo. Aya kuzobo konjango yango yo. Elo na tanga kaya kuzobo konjango. Aya kuzobo so eza yayi. So eza mama na yi. To tata ne mampe. Pane mbamundele ayi kuzango population bavana na kimya tokolanda likambo na tena suka tokoyiba mutu atindaki mutu wana aya kubuka bandako wana kombo ni nani mutu ngo akutaki wapi niveau na zanini batu wana basombaki nani atekelaki bango mabele po bazami yibi te baya kuyiba mabele batekete yangai te ayaki yibi te baye basombaki na ndenge batu nyonso basombaki eloko na bango mais lokola bayebaki te nanu yango wana omoni loko na salami alobi na bango baza na kimia tokolanda dossier wana te na suka
oya yiko buka banda kwa to na ndete to na biso tena suka ya ko lobanano ala sanono mikana na yebo to ubo to zaki ye aya ko buka banda ko wana na yimta sumba ke siga ba sumba ngwe pa ya nani asuma ngwe pa nani so yoku na mimi lopango na yimta to minda ko bien zo samusala babuka kate kine ko porter plainte na l'état nda jiye noko itaye na ko ya tungu buki je trouver justice les discussions méchantes ozana droit bakokanga yo po groupe wana yusu to siko ya ko cheba ngo wapi ya ko cheba ngo wapi sene yo kumemba ngo keno vansa bango sika nini ngali ona yina tege loko na yo yokolo loko yebite muta somi ko na muta somi wana te tuna yina na tege loko intel kanga nenga muta na tege loko wana kanga ngai kiyo oyebi ke loko eza yanga yo tege pona nini mutu na problème mutu na kama paya yena ye balube sika ngo asombi esi ya yebe ke sika za mutu so yebe ke za mutu asombi lezu ani asomba te mebo kanga mutu atekela ke sika atekela ke sika wana yo buka banda kwa tupona ni yo zanani ata ku ye président de la république baba na kina to kulanda yango te na suka mutu wana sika wuti mutu wana pa za nyamata yele zana mutu akindi mutu wana akindi to kulanda te na suka ifo to iba mutu wana nani voilà, j'ai vu ça là, c'est la pas besoin de la dossier, on a été dans souka. Voilà. Merci beaucoup tout le élément auto ça que dans mon mboka et bon marque dans la pesquisa éclaircissement par rapport à ma belo et à quel il peut vraiment ko beta marteau vraiment qui en Hollande la moitié na souka. Mon mboka Wilfried Mansoa na pas la bilo, ba chef coutumier toujours bazo créer ba premier belé et j'espère qu'il faut beaucoup tout en ça va photo ba vrai et le faux chef awa. Yo siko étant que expert en matière coutumier, comment tu te traiter ba conflit pour tout le cas créer climat mo apaisé. Omoni mon mboka Marc Likibi Panzanzoko. Comment on a Panzanzoko. Ça veut dire vrai chef à bandit descendant Yangouma. On a bêta katolo, on a bêta katolo Panzanzoko, a bêta tolo, tout à mol na eto, banana le lote, kala. Makabu tilelo, ko ba mboka mo benga makabu. Aux côté à nyoso, yé. Au monde jamais na conflit. Vrai chef na pesi mbote mo na mboka Marc Likibi bandeko, bozwa exemple papa au Marc Likibi. Ndé ba chef ba okende avant mwana mboka de poto to na conclure na ko lo baboye na etake conseil ngana ko pesa la bandeko bakoko bakima bino pona kozanga koyeba coutume koyeba na lokoso ba fo ba chef soko moni ko dano fo chef ko benga na yo Wilfried Maswa te pona koya na ngate soko yebi ke ozolungo benga biso po kocha fachi beton na makambuke o fachi kotelanga état de droit oyo okota l'escroquerie yo mona no chef coutumier ozo escroquer batu maman na spoliateur o ketera panga batandi o grâce biso to ya et puis biso to ya poto élection na TV o notre question boko mais le autre cas qui ni bizarre et ça la kabal longo la chef coutumier ba que non chef coutumier ba longo la question qui a kufi va changer mutu sous le ce chef coutumier za bon moyi ba ko longo la ndenge so ba longo la chef coutumier so casier judiciaire ne baby surtout ce chef coutumier à côté boloko la mo la mboka Fabrice Biko to ya sa prison des fois kuna kutu to zonga na dossier na bango bazawa na baza soki kikole ba umbe koma soki na 4 soki 5 chefs. Et puis, nous avons dit que 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 nous avons télévision. Donc, des ordres qui collent les baumbu. Si vous avez dit ça, tout le monde a la liste. Jusqu'à présent, il colle les baumbu. Chef. Merci beaucoup. La vraie chef, la préférée, moi, je Patrick Moloni Mouké. Le village Tolingana, c'est vraiment un chef. Un chef. Le village Tolingana, vous avez côté tout na bamboka mangengenge ba côté ce toit en tout cas, sans besoin de somba isika, en tout cas côté moi mboka Patrick Moloni, ça le bureau naï. Un vrai chef côté ça le bureau naï. Asa bureau qui peut coûter naï en tout cas, asa un vrai chef. Mais le reste c'est toi là on doit marquer beaucoup de mboka Wilfried Mansoa, ma faux chef baleki ya mingi. Patrick Moloni to bi d'abord un grand chef, un bon chef. To bi fait chef Marc, un bon chef. Platini Moelle, bingi au bon côté ya quand ni wala basoda. Kibomango Platini Moelle, vrai chef. Donc descendant à Salomo, Moelle, vrai chef. Sur le plan de bingi Luca Platini Moelle.
Ok, sur le panguna, Tolingana, Luca, Patrick Moké. Ok, sur le panguna, qui poko, ça côté d'Aipel Tona, Luca chef Marc Embo, l'équipe. To chité mon amai. En tout cas, tu sais la liste ba vrai chef, mais qui colle baumbu. Et qui colle baumbu, tu éviter nani ata chef wana. Biso to yebi. Mais quand minute to la ba to ba image mamwele ka ba désordre kana qui colle baumbu. Tu sais na ngoto to esa nona na za vrai chef. Et puis to bossa la te Pedro. Chef Pedro. Chef Pedro, faut pas ça biso suko. Et puis qui colle baumbu Pedro longola ba signature ba groupement. Merci. Tu peux s'immoter na Carole Yongo. Ma bébé Sika, bébé Sika. Maman bébé Renate. Tu peux s'immoter. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à maman Fungula. Merci beaucoup à mon amboka Olivier Imbi. Merci beaucoup à maman Eugénie Mokeli. Pourquoi pas la Sandra Dewa. Merci à Lorian Liké, Lorian Skere. Merci à Salomon. Mon amboka dans ma caméra. Merci à David Inge. Na mon amboka Poupon Ikoma. Et pourquoi pas na Ziko Mayamba. Na Patrick Ibaba. Na bande retour à la émission. Émission. Autrement vraiment na Souka. Ce que mon nom c'est félicité numéro est à moi 089 81 91 097. Benga biso partout aux atokoya pour répondre présent puisque vous allez dans l'émission d'investigation. Restez branchés sur les restes du programme de Abside Télévision. Bye.